Shalom la famille, bonjour, bonsoir. Ezo dépendre na air bandeko bolandanga. Merci ponako yambanga la banda kunabino. Wana toza na émission to solo la Bible. Émission to solo la Bible eza wana présenté na sœur Marie-Grâce Oazali Bosso Nabino. Sœur Marie-Grâce na ye na émission oyo idée oyo eza ya sika émission to sur la Bible. Émission to sur la Bible eza ko partager conseil koloba oni ni Bible ezo bana biso pona ko sunga biso ko bakisa un plus na oto yebi na ko yekola pe muto ayeba nyonso azate toza toujours wana pona ko yekola na linga ki vraiment encourager biso bandeko aimer vidéo, partagez, s'abonner, abonnez-vous. Abonnez-vous vraiment massivement. Ndeko onano sa o s'abonner. Là yo ta la vidéo so s'abonner, partager pas ndeko non s'abonner, à s'abonner, c'est beau s'abonner ça la biso bien et que son abiso pour ba projet au toza nango na futur ba orphelin pour la orphelin na biso ba veuve ba na bitike des bibles osenga biso to le kalango sunga bango nzamba ozanga te kopambolanga pe kopambola yo. Merci wana naza vraiment lina je crois que naza lipamboli na kati ya bandako na bino. Émission to solo la Bible, émission to solo la Bible ya lelo toye na nini, émission to solo la Bible ya lelo na ye na motivation, couragement, to self motivation, ko se motiver moko, ko se courager moko. En tout cas naza na jeunesse na linga tangu nazo ko pardon tangu na linga ka mungongo to na linga tangu nazo ko ya boye na linga ka ko ya vraiment na maloba nzambe na linga ka te na ya bongo te na ya naza vraiment basé na maloba nzambe loko na yebaki na yaki ke non na self motivation ko se courager moko ko se motiver moko ko mi betela maboko yo moko po lelo biso tolinga bata mokili tolinga ba betela biso maboko siko na ye ko bala moto moko osala likambo na moko ko zela te ba courager ko zela te ba betelo maboko yo moko se courager yo moko mi betela maboko yo moko kende de l'avant yo moko telema pona likambo wana na domaine nyonso o nzamba ko eki ko bengela yo o yo salaka. Amen. Toi na jeunesse to ebi jeunesse 1 bandeli to ebi ndenge za la Bible lobi au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Na bandeli nzamba créa ki mokila keli likolo pa keinase akei nyoso to babi mokili ezaki na forme vide. Esprit ya nzambe bande ko tambola likolo na mai bande ko tambola esprit de Dieu bande ko tambola ezo tambola likolo na mai et tambola likolo na mai nzambe la atala lobi na kosani nasala nakabola pozaki ka molili nakabola kaboli asali munda kaboli munda asali kabo éclairage lumière akabo lumière na ténèbres lumière to bengango journée o toza journée ténèbres abengango molili akokai ko bengango butu molili na butu akaboli yango molili na butu ekoki kokutana na lisusu te po sinzamba akabola. Donc jamais okoleka ba citation mo bezo mona na molili okoleka ba citation na vie na ezo mona na keno komi na suka ko banga te moi ekotana moi ekoya parce que molili etikala jamais libera na vie ya moto moi ekoya. Amen. Nzambe la akaboli bongo asepeli ye mo atali Bible lobi nzambe la atali abengi lumière jour abengi molili ténèbres nuit pardon abengi ténèbres nuit donc butu na moi. Bible lobi la sali bongo atali a contemple yango penza atali yango sepeli nango alobi keno amona kezaki bon amona kezaki malamu wana Bible mtelobi nzamba amona kezaki malamu sko mais na temps là tu as question de esprit qui pour cet esprit azali pas azalaka Yesu fils azali nzambe mwana azali pas kozalaka Yesu azalaki saint esprit azalaki pourquoi pas kende kotuna bango bomoni ndenge ni idée nanga pourquoi pas kende kotuna bango bomoni ndenge ni na kaboli
mokili mais Bible lakisi biso wana te. Bible lakisi biso ka lar ye moko akaboli bongo atali apesa ngo ba kombo pe alobi amona kango ezalaki malamu. Na ola maman moko oyo linga to papa mo linga kaso sali kamba kuru ba betelo maboko ba kotuna tuna momona ngondeni eza bien na sala te okuta na place msusu idée na eza bien ba décourager idée na ote meza munene mutona za raisonnement mukie côté ma raisonnement na yo idée na eza munene po nzamba omona na makambo ya minene ya osa nini kitisa yo au décourager yo nzamba sali nyonso sali Bible bila azo eza malamu ezoloba eza bon et un makamsusu na vie na yo moko la osala idée na yo ozu idée na yo ya MG Star Boutique obo créer marque bilambana okende brand na yo o créer yango ba difficulté makambo ozokuta nango ozaka obligé te faut kende kotuna bato tozaka obligé te okumula bato mabe po bazo courager te non yo moko faut se courager yo moko c'est au self motivation o mi pesa makasi o se courager okende de l'avant o ba kende makambo na osala eza malamu. Kozela ate bat betela ko ka maboko kozela ate bat kaka ba kumisa kozela ate ka bat ba courageux eza na bato ate eza malamu ba courageux te eza na bato ate eza bien ba courageux te oui to boité eza makamsusu otuna bato parce que Bible quand la Bible na Genèse lobi nyoso to nzamba sala bi kezaki bon mais na côté musobi ke non yesabi nzamba bi to sala mutu na elili na biso. Donc, notre Père, notre Fils et Saint-Esprit. Au nom du Père, pardon, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, tous en a âme, tous en a corps, tous en a esprit. Car le seul place au monde, il y en a. Nyon son zamba sala ki abaki eza malam. Ndeko moi si ndeko mobali. Yom tous en a projet mo kozo lingo sala. Na o courageux, ko tout na no ida mutute. Ko ketu na mutute. Bonde la bandao. Et kende sala boy kotuna ida mutute albazo tika na o continuer mi pesa makasi mona ke non makamna zo sala eza malamu mi betela maboko pour kuta na mutu soko otuna a décourager a lembisio mutu so pa mona ke dango zo kende bien pour to ça temps oyo diable azo côté la bateau facilement azo même esprit envie jalouse qui jalousie comme makasi akoy ko décourager yo pour la nini po o lembo tika makambo parce que zo ke makambo na emimo makambo minene makambo na ezai demo kwa kitoko makambo na ezo ko sala moi et ko sala yo et ko sala o celebrity et ça le celebrity donc alingi te okoma place wana alors ye alingi sikonini ko sayo yango mamsusu osala ngo yo moko tuna mutu te otalo si solo eza bien na créer que lambane eza bien na sala ki idée wana eza bien otuni mutu te kozela rate ba betelo maboko po ba betelo maboko ba ozala te o bando sili ka bando ko sepela ye kuta sala ki bote ye kuta ida ki te ye non self motivation mi betela maboko mi pesa courage ndenge nzamba bala Josué Moïse ça kufisi koni appui na yo mona kilo kwa Moïse ça kufisi koni okufa na été prends courage telema kende mais ma peuple idée na yo siko pourquoi betelo maboko pourquoi ko avoir courage te pour aider zaki de nzambe ako tout dans cet esprit te nzambe saint esprit te atuni nzambe fils te asali yango akaboli moya akaboli ni ndenge pe fo sala la ratala sepela lobi ke non ezaki malamu atala lobi bi so atali nzamba atali pardon abi eza bon is good great poza batu mususu ba ya beto mabo ole ba mono no musika o mata l'air yo mati okomi
likolo sikoyo otala bango na se nde baobetelo maboko sikoyo tellement yokomi likolo okomi sikoyo concentré na kotala niveau ya likolo oyo ozali bango baobetelo sikoyo maboko omona su mpe bango su te yango faut se concentrer kolanda te ntango oza mokie bato babetelo maboko non mibetela maboko mibetela maboko kendaka focus kendaka la okoma kuna baobetelo maboko sans le savoir bato mosusu tokoyeba oyebi te baobetela maboko bato mosusu oyebi te ke baopesa bazokopesa babengango batémoignage sur yo baopesa batémoignage sur yo. Na pesa exemple ndoto monde comment alotaka bazaka misato baka misato venda ba kipenda ezo sentu pe ba femme de prière tout misato ana jour mso ko sala ke non moko aloti ndoto ba misato ba mata ba mira mulai ba mata na mir ba mati na mir ba mati ba komi moko akomi mana ba kompete parce que mire ezaki mulai ba mata moko akomi bambani bi mibale batike bamata mosusu ala pa bambani bi moko wana matisa komi likolo akomotala bango boye siko yebisanga bato bakwei wana le baosutuka ya mati olinga te baomemo na distraction olinga te baolinga bakoyisa yo olinga te baoluka eloko moko kabwe mpo ya nini parceke bango bakweyaki yo mpo kweya alors yo focus kotala gauche droite te kotala te babetelanga maboko kotala te babetelanga maboko te yazo soutenir nga te ya osala boye te non self motivation ni betela maboko tala makambo osala yo moko ba ke non eza malamu kende de l'avant kende atokwei kobetela mutu te ke na kweyaki otelemi opupoli atokwei na pesa exemple moko na compagnie ya MG Star Boutique na encourager pe biso pe bandeko MG Star Boutique eza marque ya bilamba pour le moment tozana ba t-shirt ba jogging malileye eza malamu so koti na MG Star Boutique na Instagram na Instagram na biso MG Star Boutique officiel kuna oko contacter numéro de téléphone ezali email tout pour explication de nos kosom ba jogging na parce que malileye ba jogging na eza kitoko pe ba collection mosusu ya sika eya kala te na opesa biso exemple ya ba collection oyo ezoya bientôt ba collection oyo ezoya kala te ya MG Star Boutique ba collection wana ndekwa baby simbo compagnie baby simbo mpona oluka qualité mpona opesa bana nzambika mpona opesa bato qualité kitoko pardon koluka qualité donc ba baby si donc bon koto ba futi mbongo exemplaire eye ba sepe na qualité la te koto ba futi mbongo exemplaire eye ba sepe na qualité la te parce que brand wana MG Star Boutique et ça la vraiment ba bilo na bongo qualité kitoko donc osokoli jogging olati sokoli lembi kabon na pesi mama na double tete mbote Sandra Koi Sandra Ngoy na pesi pe Noëlla Okito semeka moi mama bana 4 na pesi ombote Noëlla Okito madame Fortune Okito na pesi ombote ba bisou pour la soutien na bino na MG Star Boutique nzamba pambola bino na pesi ba client nyonso to MG Star Boutique ba mbote ba oba soutenir MG Star Boutique mima de moi kolobise ya ngwana nzamba pambola bandeko nyonso to na zupe jogging na ete na yebike ozwa po malili yango eyeli qualité wana bandeko luka na compagnie baby simbo mpona luka na qualité wana et comme na temps moko direct batika na bango mais persévérance lelo bazui qualité oeza wow qualité oeza wow donc na ebisio so otie qualité wana otie ba combo wana dans différence ya te baki otombe la compagnie oyo baki otombe na manufacture oyo esalelaka ba grand compagnie ba grand brand ba grand name ba combo minene omoni nzamba sala pour la nini balukaki te kotuna te koluka ka bango mazo persévérer ti lelo baye kozwa ya malamu nzamba pambolelanga ba women en prayer bisika nyonso bozwami anu eza ya bino
Donc pour la jeunesse te toza na jeunesse 1 jeunesse 1 nzambe moko azoki ide na yo kabola mokili ya ko pardon ya kosala moi akabola oui moi na butu akaboli amoni kezaki malamu azelaki te mutu apprécier ye azelaki te mutu abetele maboko azelaki te mutu akourage ye moko akaboli. Vraiment nzambe apambola biso nzambe apambola yo nakomi nanga na suka vidéo. Abonnez-vous, partagez et likez vidéo. Nange kana bala mutu moko kolemba te mipesa makasi kolemba te ide na yo business na yo continue zaki ide na yo zaki yo moko baki na balola mbongo na yo moko bana sali kambwana continue nzambe arotia maboko nzambe aokino tina suka vraiment liboso ba caméra na bino et ba téléphone ba télé na bino c'est Marie Grâce nzambe apambola bino na ngeki vraiment koza mukuse pona bala mutu moko keno kozela kati ba betelo maboko parce que na tante ozali mutu ta muso azana besoin soutenir yo mais aza po occuper la makambu na ye ta muso alinga aider yo mais aza po occuper la makambu na ye ta muso alinga sali kamoko boye alors yo moko prends courage na likambo zo sala nzamba benga yo ministère abenga yo kozela kati soutien ka ba soutenir yo te aotindelo bato ezana temps on nzamba otinda bato ko no atindi bato te concentré uzala concentré yo moko na ndenge ozo salela ngo pesa lango kitoko nzamba pambola biso nzamba pambola RDC pambola Angleterre bibi bito bondela pona mboko to vandi nzamba pambola bino wana ezaki liboso ya caméra na bino mama Marie Grâce sœur Marie Grâce yaya peleki mwana nzambe apambola biso tokuta esumba na sima na émission to solo la Bible émission to solo la Bible to mesala na sœur Marie Grâce po na bandozala na chaque fois pe isusu to sala tout ya koluka koyamba basala nzambe koyamba bato bayebi parole kotuna bango ba question parce que Bible eza mbele ya mino mibale na moni ande comment te partager na lobi que non nzambe mutaboma Sodome na Gomorrhe te sko na boma Sodome na Gomorrhe o Satan boma ki on a raison nini pour nzambe ba pesa biso raison sko yesi ko na raison nini alors ce mystère bando sama na Sodome na Gomorrhe ezako se petsa diable sko boma poani. Donc tout ba question to tout na basala nzambe to kota pena na kati ya mission to sur la Bible ezo edenga ezo edeyo alors ozuni na mission oyo kota la ka RRT kota ka kota la saki RRT kota ka kota la saki na betaki bakute parce que naza mutu ya likukuma yango na kima ngono lo bamba wana eza dans famille na pesi mama mami ba meko mbote la na lobi bongo na moni mama mami ba meko na moni tata Jolie nzaba pambola bino donc yango nde na ndaloba kotala kate kote na kimba umba to kima okangama yango tozo bamba donc yo tala ozwi nini wana ko se laisser faire te ko detinga na se laisser ka faire te naza CEO ya MG Star Boutique na créa brand wana eza créé par Marie Grâce na se laisser ka faire te atandenge nini ezo nazo struggle nazali ba difficultés ali koya nazo bunda nayebi ke na na nzambe no koma ndeti yo pe situation za nango atandenge nini to perdre belambongo pour na loka exemplaire ya kitoko ya qualité wana ebele mais lelo tozwango plus tozwango pe eza pe cher lisusu koleka mais tosombi kaka l'air ekoya bomona ngo oza belero osombela mbano ozola toza dessus te na kokai pe kotika ngina tamona ngina abandonner yo siko oza ni otika facilement pour ngana za bateau ke non na vie faut za bateau never give up never ever give up ato bamba ni ndenge nini telema continue ata ba melio ata ba nini ba mbongo na weka ba nyongo ay bato bafuta ba nyongo te tika te nzamba kutana na bino bo futa ba nyongo abatu parce que ko kanga mbongo mutu ya business eza malédiction likolo na yo nzamba wapambola yo te pe mutu ala tanga zolela yo za na lipamboli te vraiment nzamba tuta bitema na bino pe nzamba senga bino boko ko futa ba mbongo ya batu partout bozwami nzambe penza akota la mitema na bilo mbongo bato eza malamu alors ata ba mbongo na to monique non kokanga motema te continuer persévérer pe yo oza molongi nzambe apambola biso partagez vos vidéos aimez likez kende ko follow Instagram
follow Instagram MG Star Boutique officiel kuna okomona sorte ba information ya brand na biso ya bilamba MG Star Boutique. Vraiment nzambe apambola biso tokutani mbala nsima barere ezali boyebisa biso tokorge tomeka na nzambe toyebi keno toyekola mpe tokoma. Amen. Nzambe apambola biso. Nkolo malamu. Bye bye.